bakonzi babinote to chapon oya filet yambis donc c'est que bandeke ba kangamaka na filo baso patiko bandeko ba kwenda biso mai ndombe pourquoi ezara mwindo to mona mai ndombe eza mwindo eza nini donc to mona banga mususu bazo toka ba mai bazo pe komelela ngo eza mai zoto eza mai ya propre zoto la mwindo ana za profondeur ile kimakasi libulu ile kimakasi yango na yote sa molili na kati. OK pawa awa basidane leka awa o chat ilete mituke kwa kana mai tena mai teka mona la poste basoda wana mituke kwa kawana donc c'est que ça mai mo sacré mais baloba ba député mo pe baleka ba kwea oui ba kwea na kati ya mai ba no pozalaka oui ba kwende ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso matono mingi bana mambre bandeko balandi ya biso podcast television na banzete bozali belé botona nanga bino chofunza manzamba na bosanité bozali penza wana bisite famille bino partout monde entier toza kotata bino culture ya mboka na biso masolo pe mabina ya mboka na biso na kati na ya biso podcast television bande ko sengete bo partager bo commenter eza penza kitoko minga bino chofunza manzamba lelo mokola lelo tozokende kotata bino be mai ndombe bebi po ya mai ndombe kala nyenge ezalaki makambe belé bande ko lekona baksibe belé bande ko salema bituka pe belé dinga oyo pe toka sango pe ba député belé pe ba sinda wana mais toza na kata ko ba qu'est-ce pont wana babongi sango ou bien babongi sango te po ya kala batikango ou bien batikango te bandeko bokolanda biso yango biso na bino toza penza ko kende kuna to tala penza ba réalité oyo za koleka tozali awa na arrêt oyo bazoka babisi ya mai ndombe bazoka babisi ya kenge bazoka babisi ya mongata bazoka penza babisi ebele zwami na kingasani ya suka bomoni kuna toza na ngambo ya masina bomoni ambiance ndenge za kamoto la moto aliko wela motuka na ye ya kokota ya kokende ba réalité penza ezali ebele awa na kati ya mboka bandeko na kotesa bino vapi zokaye zo bloc note na yo koma penza ba réalité belé trokuta na kuna na bandete bandeko bali na Londres bandeko bali na Allemagne bandeko bazali na Belgique bandeko bazali na Suisse bamona be mai ndo bete ba kunganga tango komona ngo bomona wow pon onde e koma bo pon wana eza okabwana e kabwani kuna na ngambu kuna ezali kote ya bandundu ba idiofa banini na ngambu na biso awa ezali ni wana pon wana nde bande ko pesa pena pia likama biso na bino bandeko swali penza koluka mutuka oyo eza kokende mai ndombe oyo mai ndombe oyo ane mai ndombe ok nakota na nga wana mai ndombe bato na bakoti oza persona merci beaucoup okendaka diaso mwa mai yone jopa merci beaucoup oui tozali awa bon ngai esengala tani olomela sododo nakema indombe nakota awa ngai na kamamia na ngambi merci na bino na sepe wana leli bino fort olenanga fort merci beaucoup etali ambiance ya mai ndombe oyo moni ba charger
Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Holanda biso na Londres partout olo banini pona kuna na mai ndo ba réalité o le kana pon wana vraiment mai ndo ko tati sa kena wana na place o keno ba de salama ya ndenge nyonso ba remorque ko ya dindala ba makala la ba masango emona na te ekena lidela mais grâce na fati beto abomisa nzela place abomisa pona ko wana koma à l'aise ko ya pa ba ndenge sala na kala na sera mobutu lelo la cité changement kota jele koma à l'aise ko ya ko simbi wana so comme na mito kuta jia afandi wana sécurité za wana dans nyonso à l'aise. Merci beaucoup vraiment. Merci bandeko wa na koti be mai ndombe botika malamu to kuta na kuna na bosanité bandeko balie belé ba kolanda ngai na pesi no. Merci mingi ya biso podcast partager commenter na za na posta ba commentaire bino za na posta ba partager bino et aux avec to mais biso na bino to kuta be na mai ndombe na pon kaka to tondo masolo po bala ba ko dinga pe basakana wana ouais bala basakana kawana bazo kwa likolo apini na se apo baketi na se badinga te bapesa ba mesa wana ndokite ba mesa na mai wana jete mai windu windu ebona na kubite ko po de ba pende ebona na ate bana mike ba koyaka na bibi pe ba ke. Merci beaucoup to kutana kuna baba. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate otemeza temwe misale monani linga kolobe zate uti musika esensel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobe zate otemeza temwe misale monani linga kolobe zate outi mosika esensel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate matoye yoki miso emoni linga kolobe zate otemeza temwe misale monani linga kolobe zate outi mosika esensel tokomi matoye yoki miso emoni linga kolobe zate otemeza temwe misale monani linga kolobe zate outi mosika esensel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata
esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te outi mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te outi matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te outi mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te outi mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te outi mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te outi mosika esensel to matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te outi mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te outi mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te outi mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te
Ah, merci bandeko bomoni lolenge tolobaka tokomaka penza tina suka masolo na biso pe komaka penza tina suka bandeko tozali na mai ndombe tokomi na mai ndombe mai ndombe yango yo ndenge tolobaki toza penza kobeta penza lisolo oyo etali pont ya mai ndombe et puis ba réalité oyo penza le kaka awa na mai ndombe oyo pe lekaki pe na mai ndombe toza biso na bino ba dege bele salema badege bele salema bandeko wana tozali ya biso na bino tozali kotambola bomoni pancarte oyo batie biso awa ndenge Montréal akolakisa bino pancarte ezali awa pont oyo ezalaki awa ezalaki pont ya métal pont wana ya métal yango wana pont wana métal wana bomoni badege bande kosala mapenza ebele pont wana métal badege bande kosala ebele ebande kokweyisa bamituka eza kokweya mituka eza kobaluka badega penza ezalaki ebele oyo bokolanda biso bampangi na beto ya bandundu benuke na kolanda beto benuke na kozaba awa biloko ndenge elekaka biloko ndenge elekaki bomoni bakonzi grâce ya bakonzi ya mboka balobi no te milie oyo bomoni na sere ya mobutu oui na sere ya mobutu awa ezalaki frontière bomoni no te bakabolaki no te kuna bato kuna basuka bato awa mpe bazala yango no te pont oyo grâce ya pont oyo ndenge mobutu tango asalaki pont oyo na entrée ya afidèle na entrée ya afidèle tango kabila yaki kabila le père pont oyo ya métal oyo bomoni babukaki yango balobi moyen moto aleka te bato akuna bavanda bato mpe batikala be na ndenge na bango bomoni kalakala wana mpo noleka awa ezalaki mpasi bandeko bokolanda biso ezalaki mpenza très difficile mpasi mpenza be makasi mingi bakonzi babino te tokotika boye te nzela oyo eza nzela moko eliesaka biso bato idiofa bali koleka awa bato kikuti bali koleka awa bato makambo ebele bali mpenza kosalama awa biloko ezowuta na intérieur eza kokotela biso kuna bino mo bomoni bantaba toliaka bamasangu mpe basaka fufu eyaka oyo ndenge tolobaka bakina balobaka soki moto ya mboka ye aye na mwa saki ya fufu na ye baobanda kolia yango bakolia lialia soki esili tia makolo na nzela yali bongo te tia makolo na nzela bomoni nzela oyo bakonzi babongisi pont kobongisa babongisi pont oyo baaccident ezali te makambu ya malamu ezali kaka awa bomoni bandeko bokolanda biso na mai ndombe bamama mpe bazalaka awa soki baye bakonika bilamba na bango na mai baleki mpe bali kosukola mpenza makambo mpenza ezali koleka mpenza ebele eza kotambola mpenza malamu mingi wana bomoni mpo yango esalema mais bashofer mpe ya mitu edoka baoyo mpe bayokaka te bakonzi babongisi batie bakoya bena bavitese komona paka kaka ku baleki bakoyi paka kaka ku baleki bakoyi yango so okomi awa napesi un grand merci na sécurité ezali makasi awa bakomanda bali kosunga mpenza komanda bientôt mavita komanda bientôt mavita balobi sécurité likolo ya sécurité mpe namoni komanda Paulin komanda Paulin Chocha sécurité na sécurité babi Chocha na Mwambanguba sécurité likolo ya sécurité wana ndenge balobi abomoni pont ya métal yango wana makambo ndenge ezali awa bandeko bango wana mpe bali kosukola wana kuna bomoni ali kozwa mwa foto na ye na mai bomoni ali mpe elenge bomoni akodedenda na mai akozina na mai aza mpe penza malamu mingi bomoni pont oyo tolobaki pont oyo bakonzi basali penza pont kitoko penza yango oyo pont penza ya makambo elengi yango oyo pont oyo bomoni mituka ndenge eza koleka awa pont ya mai ndombe toza penza awa na pont ya mai ndombe bandeko bozolanda biso partout bisiki ezwami bino na bosani te babone makasi bata makasi balandaka biso penza na ya biso podcast télévision tozala bomoni pont yango oyo pont esalama oyo ya métal pont yango oyo awa ya métal pont oyo bomoni pont oyo ebandeki kosala penza mingi badega ebele bamakambo ebele ezalaki awa bakonzi babino te totia pont oyo yango basali pont oyo yango tokosola mpe na bandeko tokokabola mpe na bango mbote tata boni okuna boza malamu tomoni oboye na mai ndombe mbekana kobeta biso na lisolo awa eza be ndenge nini awa d'accord boye ndenge bomoni ndenge mai ndenge ezali ndenge mai ndenge eza mpenza koleka tata azoka mwa somo ya koloba boye bobwaki file mpona boto bambisi file ya mbisi
donc c'est que bandeke ba kangamaka na filo donc siko beaucoup de siko bandeka ngondeni ah donc siko chef mekano ko biso na filo yo bozo bandeke ndeni bakangamaka wana so fani omona nde bakangama bakanga makasi makasi ba banokangama mais siko tala soki na takangami bolungola filo ngondeni tolongola ndikandeke file tikali bolungola ndeke ndeni bozo filo bo benda ngo bendeni tala ka so yaza wana so kangama omona ndenge ba bolongola bandeke pa minene pe kaya ngolo dakisema e baliaka ndeko oliango oliango ndeni papa o iza mukebo mukete munene na ya mwana mukolo makasi na obo okoliango kaka boye e opesa wa petit nini et si ça combien de boules e bosala mokota wana okanga ta 30 wana bakinga sana ta 5 siko okati matala pona kimate wana na buge mapapu comment ndeke yango nini ndeke yango oyo hirondelle hirondelle donc oyo botindengo siko bozwi moko oyo ana zwi moko ti ba 12 na kokoma pe ata 12 ale basalele nga yango balambeli yo balambi basalele yango na uila bien pilipili na beti badi wana siko combien de makuti nanu yo ozwa yakala ba makuti combien yo ozwa awa nako vidata de bula ya balewa mais siko tata mekano ko beta biso no ba réalité oyo ezoleka na mai ndombe na to mekano osolola na mai ndombe vi makamdenge ezoleka nde ezosalimawa bamituko ekoya kalisusu te bon nga naza mopaya bato baza bakolo nani bango na wana mosusu wana peut-être bokotuna bango nga eyekala mingi te donc oyo azokende kuna na oyo ndenge avandana bokosolola nde bapesiana donc bango ye mpe kuna azopeshe mbisi ye mpe apeshe mbisi boza na chance ti kuna mpe omona mbisi mbota monene mbote papa ewana mbote tomoni ozopepa ngai na obanga mai yango siko aka peshe ka likolo apeshe awa boye papa tomekana kosola bopeshe ndenge nini awa bozwaka bambisi ndenge nini awa donc awa boye obwaki file déjà siko soki neti mbisi ekangami ozwango ndeni obendaka o file moke okende kaka tinde eza obenda singezo yawe mais siko papa tomekana obetana baréalité oyo ezoleka na mai ndombi awa bamituka ekoyaka lisusu te awa mekana koloba nao makasi bandeko bamisusu bazoyoka biso bambisi ekoya lisusu te bamituka baaccident oyo kalakala ndenge ezalaki bane oyo totia lisusu penza ndenge ezalaka liboso te mais siko awa botindenge totelemi toza na combien de mètres kuna na se ya mai moyebe eza te po tomesura nano te tomonaka ni misuka edindaka awa esingi mais kasi la fois passé namonaka bana mpe basukolaka baleki oui eza mai tomesani awa tosokola na kati bakweyaka mpe na kati oyo botone mopaya akoya tuli na akufi te biso nyonso toza mpe bapaya na mai oyo kolomboka aza te taa komesana nde baso bapasiko bandeko bakolanda biso mai ndombe pourquoi ezalaka mwindo tomonaka mai ndombe eza mwindo eza nini donc tokomona bangango mosusu bazotoka bamai baza mpe komelela yango eza mai ezotiola eza mai ya propre ezotiola mwindo wana eza profondeur eleki makasi libulu eleki makasi yango wana epesa molili na kati so ezalaki ya likolo elingi epesa pembe neti baplace wana epesa pembe po eza likolo comme eza libulu makasi epesa molili yango wana ekoma mwindo siko file oyo yo mo motu ndosala na maboko na yo oyo ndo tosimaka epa mindele bosome epa mindele donc singa oyo kaka ndenge obwaki bongo ezwi mbisi mamo ekangi mamo mbisi kaka esima merci beaucoup bandeko bokolanda biso na ya biso podcast télévision na bosani te bozali mpenza ebele bomoni mai ndombe yango oyo tokotambola mpenza lelo ti na site tokokende mpe bokomona ndenge makambo ebele na chute ndenge makambo ebele eza koleka wana bomoi bandeko bavandi bazoluka moye
ya ko nika bilamba na bango mais to sola pena ba deko ba vandi awa eloni ba vandeli to mekano ko sola pe ko partager na bango na pont oyo to eli penza bis to eli penza ya pont pont oyo ya Mai-Ndombe bomoni ba réalité belé bandi ko leka to kita peti na sekuna mo réel pe ozula bino ba makambo ezali ndenge ezali ko lekawa na kati ya pont oyo ndenge salemi basali pont penza na ndenge mo pe kitoko na ndenge mo malamu mingi ndenge ezali ezokende bien ezotambola bien mama boni kuna boniki pe bilamba na bino pe normal oh c'est que bino boniki na nte bino boninga bonika donc wana tiko bobuti dumi ou bien bobuti la dumi donc awa ti dumi eza combien de distance c'est quoi ça là 2 km 7 km donc kuna na dumi bino kuna kozana mai te kozana mai te donc ça mai ndom donc kuna na dumi bino ka boya aka na mai ndumi osala makambo nyonso te siko mama bandeko bali kolanda biso mwa masolo to ali kosolola yo kota libala libala oza mama bana kodia mama bana sen tata moiti zwa ata mamako oza bana 5 mais nyonso tuzi pe ya dumi pe ezoleka nango mpe bien merci beaucoup merci mpenza merci ya mwasi yo nde oboyi na okolo bobatami na yo no mpe oyaki konika bilamba oniki bilamba to eleki nango bien onikeli bana bilamba ekana okoloba yo mpe odindaka mpe na mai mpe ya mai ndobe odini mpe obanga makasi outi boye wapi na kine d'accord wana bomoi tozaka na bamama toza mpenza kosola mpenza na bamama lolenge ndenge esengeli tozali awa na pont ya Mai-Ndombe bino bomoni mpo ya Mai-Ndombe yali mpenza makambo kitoko makambo malamu na botana te bandeko bwali mpenza kolanda biso na pesi un grand merci na sécurité ndenge ezali kitoko ndenge bakosala wa bakengela pont oyo eleka mpenza kitoko bomoni pont Mai-Ndombe bomoni kitoko babongisa yango makambo mpenza malamu ezali pe tomona mama nde yene mutu nde asimbi malewa awa na pont soko moi bato bali kolia bato bali koseka eza nde koleka mpenza awa nde bien mama kaka eka na lakaki il faut tolia yo lingi biso nyonso na biloko tonika tokemonana kote ozokende na komonana wapi tala ndenge bazo ya kolanda yo wa kitoko yebi koza kitoko ngeke mbote mama eka tete kutubila betu awa boyo nde mutukangi restaurant awa na pont Mai-Ndombe mukangi restaurant awa na Mai-Ndombe mama papa yo lingi na kota kaka kuna tosola nanu betu kena kosolola betu na betu munu mpi muke mwana kikwiti keke na uzaba munu muke mumbunda mupende munu muke mwana kikwiti nata mauvais pardon betu kena kosolola betu solola ntete na ulama keke na ulama inki kwa d'accord mama ngeke na uwa son sana nki munu muke na okusa kisika ya muke na nzala sa munu dia bele ke na obula munu kara bona ulama bona ulama majoira maja shiki kuna babatu kena ulama inki kuna ngombe poisson ngombe betu mesuma matembele na sasaka na sasaka puis matembele ngombe betu mesuma na awa na bwala ya zulu na bwala zulu bwala dumi
Kikena obula ikuti sans ah kikuti kena kuluta na ngombe pila kikuti kena kuluta lukuti kena kutabakana na mungongo mama to mekano koswana no mekana no koyibisa na biso awa na mai ndombe ba réalité ni obino bomona ndenge bovai na pompe nza boye okutani penza ni loko mo to likilo awa na pont eh papa awa ba sidane leka awa o chat ilete mituke kwa kana mai tena mai teka kama mwana la poste basoda wana mituke kwa kawana ebo te o ma te tera sinde be pona basida tuka minene bala trizer ba bis ekoya ba ka mbangu so franchi la kuna aye alekani akoso koi atali kwa kuna so kaza ngambo ala kuna so franchi le kwa na mai mais sécurité pas malon pesa la kawa atati ba 22 heures bana na bino elo kama beza la kuna pas à la radio kuna za la te ki beza la te ko ti de lo kama na euro ti lo bina euro okutango donc ba yibisi biso boye so ke boye shit moko zawana ya makasi ko de ba femme na biso za boye ya makasi pe boye pe ba vanda pe boye biso net biso pe to boye ba femme za ko to misat d'accord bandeko wana bomoni bandeko bazana mai ndombe bazobika be kitoko sécurité kitoko makamtu malamu mingi mais bomoni to beta penza lisolo oyo etali pont koya oyo biso toyela ki makambo etali pont po ezali kala pont en métal ndenge to ande koloba bomoni bakonzi bazimwa tape ya osala pont malamu babongisi mais ka ba chauffeur ya bayoka pa bazotia penza ba client erreur bazokweyaka ndenge ezali mo musuni eza tena mekawa bomisa biso musuni to liatu ebeli pete Wapia. Ebongo obo ebeli te. Kuna pe kusi eza musuni. Kusi eza te kote eza ba Thompson. Abena ngala. Mille famille 1500. Donc oza kotimi na bino mboga do bazwa oyo eza maboko oyo mutasimi te bafongoli photo lobana 1000 famille 500 botela malano tela likuta fu combien likuta fu 500 tela fu ya bazanzale tela fu non ya 2000 fu ya 1000 francs au biso combien 1000 francs tela na mbisa 1000 francs bakola ngata mo matembele matala mina biloba suputé ka eza Thompson tela fu 1000 francs Thompson kaso naliana tolia wapenza tozolia na batatawa donc tozo batata tozo mekano ko sola pena tata pona tokota pena na shit moroti papa na nga to mi ko betano mo solo ya site wana ndenge bande ko leka wana babike site ezala wa afongoli lala ba site te me ba site kaza lukoso oza lukoso natikala tande kwa mota pesi ngala biki ona otikala te yo ya apesi ngatakala bo akonga pe mkonza zakala na undima na undima chezo pipi to damina no ebongo sone simona no moko bia bala ngabino ko boya ko kanga libala wana ebongo songa na bino te na pesi mbonga masanga na bala eloni ozanga obala ne yo oze koloni amumbala mfu akoba mbala ngala muyanzi nayo bambala bayeba olamba misili bambala na misili saka beteli yango bomba boye wana ozolia wana seke obongino na libali tata sikwa mbongo mama tia na pilipili tia na pilipili soki papa biema awa tozolia bando balandi toza olia awa toye ana mai ndombe restaurant kitoko tozolia pipila kubweta apres kolia na mwa nini oyo eseni pipila kubweta tolia no papa na ngai bon appétit tozo damina soki tosisi o dame toke na shit babi shit ezala boye o dame osambela petit nous bosa ni ona kamera shit ezala boza msikate
ngona site ngo bareteni le kakuna apane mai sokaka nyomo ko ikuya ka wa me contenere kanga makuna tata ko sunga de noko na micro merci chef donc c'est que parmi tout ko ya na ngwa donc ko papa na ngai me kono ko ba ndenge bulala ka bovanda ka mera la kimia ko adisona ba ko mais bato ba mai ndombe za mai mo ya bandoki manyo to bindoki zanga mais à partir de là mo ko sa na on tout va bien non rien OK lobela kuna dame pas Dolia so Dolia Dolia abukuna da Mama ipa modelo bomati kapuna wali mama ifanalia bino bato kabate to na mboka na bino yo kababino te to tembi so somba do apaka mwana moto makabenga lala dada pe akoti bon tata donc na boy kama kampeza la boy Chiti za boy yo stop ba bot pele kawana watu mali kezate mai sotakande mai kotane mai ndenge waka sotakana bot mali donc nous a calme calme mais makile bakela ni donc pe batu bavanda pe bazali ba famille pe bazebela malalo yo utafuna donc so pe mutapeza pe malalo pa vanda kuna yango a popenga zakala bi kana tikala vous êtes d'accord non Ya popoli ambila. utika late utika late papa zakala mbila donc yo olingi tana tikala utika la pona ni yo musala na yo sale sili okinka ni yo la ko utika babe abino sécurité za la bien wa na ba konzi muvai na bino à l'aise sécurité à l'aise mais ko tango ba mobondo bayaka ba mobondo tango ba kotela bino te awa kuma parce ni ba mboka ni ko ko ba kuma atu do abino da bino à l'aise ukimaka pete Ah, ça. merci bandeko wana tozomata tokóma na site babi penepene mai ndombi ba famille bavanda mabote bavandaka tozomata kuna tomona site tomona mpe bafamille bazovanda bamabote bazovanda kuna etandeni bazobika babi malala oyo nazolia eutaka nde kuna tokende na tata ye aza guide na biso azolakisa biso mpenza kuna ndenge ezala nde makambo ezalaka merci tolanda kuna nde tozokóma na chute toza biso na bino ensemble merci. Wana bandeko wana bozomona tozokende na site ya Mai Ndombe na site me chute na chute ya Mai Ndombe bomoni awa eza milio yo bomoni koto Mai Ndombe awa koto bato bavanda eza bote papa ndengana mekano ko sosana biso nano to banano pona yo moto vandi penza na milio site ya nande wicha ekozala tikuna ekozala ta koza ta ba 700 metres camion moko ekoya ka na pont conteneur etioleti kuna na kati ya site conteneur ekoyi na pont camion ekoyi moto etikali edindi conteneur elongwe na place ti na site kuna kekangama OK donc a conteneur bokota pe na kati na biloko ezaleka bo biloko nyonso kutu ekende eza na kati pe place yango makuma eza te mai eza makasi donc ko papa yo komona ni papa komona Maya papa Maya papa Maya oze koloni bon na Moyanzi Mbwaranze
Baba Mbwaranze. Mbaranze. Mbwaranze. Na yupe kiyanze. Papa mayamba mekano kolobela biso nan bobi kanonde bovana non ndenge ni ba réalité ni oyo likakawa na ferme wa na Zamba. Et na Zamba wa tozana biso bien to liaka na ba ferme ba patron biso pe bazali ba ya otikala biso ba biloko kolia makamnyo so tukande ki sasa ezali kolia na biso pe ya kosomba ezala ba fufu ezala biloko to soma na biso. Donc c'est que ba ferme oyo ezali awa ba kono bazana poto bazana ki sasa ba député bazali ba ministre bazali ba to bazama moyen na bango pe bazali. Oui. Mais papa mayamba kotambola boye awa eza risque boye pe to komona nyama pa ko bima te ata nyama bime c'est le mote ape nyama mabe azate ba pa mabe bazala ka te bakuluna koto bakuluna bazate ba soda bazali ba kosala nini awa sécurité za makasi. Oui. Bande ko na tozo kende penza na site ndenge toza na site bomoni nzela ya site yango tozo kende na shit ya mai ndombe wana bomoni tozo tambola mai yango wana ba réalité za penza ebele ndenge zo leka makambo ndenge zo salema toza biso na bino wa ndenge tomesana kotalisa kabino masolo ya mboka na biso pe culture ya mboka na biso bande ko bomoni koyeba culture ezali penza kitoko mingi ya li penza malamu mingi eza penza malamu mingi kolaksa bana bamona note mai ndombe yango yo bana bamona note tala shit yango yo pona toyeba shit eze ebele mais apa même net shit wana eza pe na rapidité pe so pe basali pe courant pe eko leka pe wana kitoko vraiment. Oui. Au moment nango ndema ezobwaka mo nini ndako batongaki bato bapana wana procheria banguru procheria ya nani ya koloferne otolikia na place otolikia Tiko ekufa ferme ekufa za system ba partir la mobondo longola biloko na ye saka pe pa mobondo pe bakota te shikoto bano banga biloko ndenge ba bano pied ba biloko na ba ferme ba okotela ba travailler ba bon ba travailler yangola ba patron ba komo longola biloko na bango ya valeur ezonga kono makambo esili activité bango zonga lisusu. Oui. Donc awa pe mai awa ne mai ezaka muzindo eza mukete partout nyonso ezaka muzindo place yo ya zelu ezate ya zalaka muzindo. Donc siko boye papa mayamba koleka kotala boye ezobangisanga papa maya pe bino pe tabutu pe botambolaka bino mo kaka. Oui totambolaka ba ferme eza kote oyo musutu ketala ba match na ba TV kote oyo ba TV bokota pe ba match totalaka. Oui. Ba bino bolungwa bino bokotala match boye koto to pe match sili bozo zonga pe boye butu ba 22h ba 23h lo mo pesa te. Oui. Tiko wana tiko mekano tesa ba tiko pêche oyo eloko zo pêcher oyo boye yo mutu ndo sombaki ba nga mutu na sombaki ako simba oko simba problème ezaki yo mutu sombaki yango. Oui. Oyo boye combien bon elle zalaki asika na soma 100,000 francs 100,000 francs basomba pratique yango wapi bon namoni ba jeune mako ba yako pêcher awa na sepelaki na yango yango wana batekelaki nga na tikaka na yango. Donc depuis osombango okanga da combien de mbisi wolo bakutu ezate tokanga na biso po eumeli ouais minene ya minene penza olobi donc awa seka na mayo bambisi batie ebele donc mboto akomi jaune seki akoli makasi baminganza wana. D'accord bandeko wana kuna nini wana fene bato wana biloko bato bakote ekenaka na bwato bainstalle ana neti lubongo na bango bo bazomema ba brique mpona ndako na bazotonga. Donc wana ndako ferme wana ferme mosusu. Ata maya bino bozala esprit nde bovanda kawa na mai ndombe awa ezaka komesana to komesana to bango banga kale boso ndenge ana mai ndombe esprit mabe mai ndombe bona boye
Patira na nde toyo mesana nde to mesana na biso. OK, maya bateza biso mabete. Esprit mabe nde ezali. O komona esprit mabe seke ipe aza esprit mabe. OK. Bon, so za na esprit mabe te moi mona pe esprit mabe ezate. Donc c'est que ça m'a sacré. Mais baloba ba député mon pe ba leka ba koya. Oui, ba koya na kati ya mai ba. No pozalaka? Oui. Ba koya ndeni. Bon, ba koya ka vers ba 0h. Ba wita ka ba nundu bazo kende Kinshasa. Kabino fe selaka. Ba ngonyo so ba koti na mai na po wana. Bazalaka 12. De ba biki. 10 bakufi. Oui. Donc 10 bakufi, 2 babimi. 10 bakufaka. Ah, donc mi balende babima bien. Moko abima kana zalaka député te ka jeune moko bazwaka ye na nzela. Na député moko. Wa bigaka. Mamalale ko na nzela. O malala to baroli anyango. Donc oyo ba malala batso buki ngo mabeti. Oyo za mabe oyo za plantation bato. So buki fe ba boki la bato ba malade Oui. Kweza yelo ka moto. Mabuki ezate. Okinde si désolé là. Kuna vraiment so to komi toka kama kelele site. Kana mbila ana. Mboka Congo etonda nkita, mboka Congo etonda penza na bangrâce ebele nzambe apesa biso penza kitoko wana penza toza kokoma na site wana bino mo bozoka makelele ya site bo mone te bandeko tozo talisa bino penza culture na biso nga bino chef nza manzamba toza penza na bino makambe belé zo le ka réalité penza belé toza kolaksa bino bien tozali wana mai ndombe bomoni mai ndombe ndenge bomona ka mimi bato bakotambola na mai bomoni mai me boyebaka te pe ba ferme ezalaka bato balonaka bato basala penza makambo ebele bato bavandaka pe na ba ferme bato awa papa pe aloyi pe bakenda pe boye batali match na bango batin normal oyo ezaka ba malala oyo orange kaka. Oui, c'est orange te. Oh nini? Orange tu tika kuna. Wana tu tika mandarine orange. Namona pe yango pe te ka ne namoni lelo nde ezobote. Côté de bota rande boye. OK. Côté de citron. Ne ba citron. Oui. Donc c'est que mon colo ferme au salon ka babilo connaît parce que tinde eza boye aye ozwate e koi c'est que baby nango. Oyo koya na e baby. Oyo abende etikala ka ana. Camion ya ka babuki baketeka na Kinshasa. Oui. Donc yesiko ana plantation na acha bate ba kingela. Bazali. Manani. Bon, ba jeune moko mi balo babimaki bon so bazana kati. Mais bazo kingela penza e bo so mutu pa buki kenai. Oye bande. Bon, eza moi pasi po buka eloko mutu na bilanga okende. Ezala moi pasi. Pasi na ndeni. Ko yiba ezane mabe. Senga ne bakopesa yo. Mais soko yembala moko banobuka biloko bato eza propriété. Bachaka bakisi na bango. Bachaka kisi te so bakangi yo ba meme na bana mo. Ba JR na ba beti ba film. Oko pe côté papa maya donc ma biso na site oni ba misili. Ba misili za liboso. Ba misili na ngo. Misili. Misili Papion. Bande teta la ngo. Namona pe côté misili zo bote pardon papa. Oyo mbali liboso na linga kakolia misili makasi. Tala ndete abiango. Bukele wana liboso. Ba misili nde bimaka boye. Wana si ekubi déjà. Ya bien yo yango azo. Nde kubi. Bukana lax. Mosusu angwana liboso. Donc tini wa mana ba bukela biso ba yaka ne boye. Mikiongish. Misili. Tikano ya. Ebota nde boye. Boye siko tine ba tie boye. Bakoya balungole bele. Bazoluka na bazamba. Obuki kabisa. Yango balona ngote ebimaka yango moko. Ka yango moko. Donc atape yo pepe topo tamula pe okozwa no buki no na zamba. Buka ekiparate ya moto te. Ba misili. Misili za kitoko otia ngo mwamba
obeti yango atana nini moko en tout cas no komi fana. Kolia pe bon papa Maya. Oui. Ah bandeko bomoni bandeko basala plantation na bango bomoni ba kolona ba biloko yango wana ndenge za koleka. Ah to koma pene ya site kaka totalisa kibino toza kokende yango wana bino boki makelele ndenge toali kokende toali kokoma wana kutu eza site moko tiata lokolo te so tie lokolo koko zinda oui ha ah merci bandeko ah bomoni tokomi na shite ya mai ndombe yango yo ndenge totolaki na papa Maya ndenge yebisaki biso remonte moko oyo dindaka wa mutu etikali yango mobimbe ye tala yango wana bandeko ndenge bozomona wana remonte conteneur nango ah oui ok conteneur nango yango wana oui siko oyo wana eza bonde bamabanga appartient mabanga ya masa yango na sel shit oui et donc c'est que ça puissance makasi wana so tie boîte bokufi na boîte bokufi bo baluka malamoko bo bika te bande kona bino mbozo na mboka Kongo tona kita mboka Kongo tona makambebele bo moni kote na pont ozalaki wana pont o totalisa kibino wana yango wana bisika mituke kweyaka mituka seke kwei ekoyati awa na shita wa oui ekoyati na shita boyebi na kati ya mayo tokuta ba mituke belé zali awa oui ba mituke belé zali ba biloko belé ze koya wa na mai ndombe bien wana totalisi bino bomoni shiti yango yo ndenge zali ne makambo za tiko wana kebo wapi wana bino bokenda kabo te ndela ferme yango wana okay obaleka kawana ande ba shiti merci beaucoup papa mais quand on peut donner une explication bien yo po zali bien awa izan na ndenge le kawana ndenge ni awa partitionné to monaka mususu sul mutuke kufi kuna biloko zotiola ezoyati na shiti awa neti conteneur oyo mutuka mutu nango etikala kuna na pont conteneur etiola na biloko na kati ndenge eyofanda awa biloko ebeba ekufa osali mpe mikolo ebele etali bane combien oyo tozokende kozala ba 5 ans ok oui c'est que quoi nango awa merci bandeko wana bino mo bozolanda toza penzawa na mai ndombe omoni ferme bisika bato bazovanda bisika pape mai azalaka boyeboye c'est que tokokoma mpe kota bato bazali kuna pas de problème ok est-ce que aéro bazala te po ba wana bato babiebi bakena kolukaluka bazana bazamba asa misala kuna na kati ok wana bato bali na bazamba baosalasa bamisala bandeko wana bomoni vraimen totamboli biso na bino manaka na biso penze komi na suka tokoki kozonga tokoki kotambola biso na bino ndenge tozokende bandeko bomoni tozalaki awa na mai ndombe baréalité oyo eza koleka penza awa na mai ndombe bino mo bomoni yango bomoni bandeko bakosukola na pont bomoni penza makambo ezali ebele tolakisi bino pont ya métal oyo esalamaka wana oyo baaccident penza bandi kosalema penza mingi oyo bato bazokufa bato bazosala nini kala ezalaki bino bato bokolanda boyebi mpona koleka na mai ndombe ezalaki vraiment affaire il faut bakia bakita chauffeur ye moko aleka mais lelo oyo grâce à bakonzi ya mboka nde basali ete pont wana esalema makambo bien esalema nde bato balekaka na bango alese bazonga alese ndenge mpe toyaki mpe na kimia na makati ya tata nzambe ndenge mpe tozozonga mpe na makati mpe ya tata nzambe nzambe azwa lokumu merci na bino nyonso to bokolanda biso na kati na ya biso podcast télévision na senge ete bopartage bokommente bolike eza mpenza kitoko mingi ekosunga mpenza mpona information ekoma mpenza kitoko bomoni totamboli totalisi bino mpenza mai ndombe esika mpe awa mpe bashite ezali ndenge shite ezoleka awa mpe ndenge mpe ndenge bavandaka banini ezali bapapa Maya bayaka awa basalaka mpe bamisala na bango bavandaka mpe na bana na bango baza na bango alese awa problème moko te ezali soki oye nde koluka makambo wana etali yo mais soki oye na voie normale ekoleka mpe normal eza bongo te ndenge no liloba no asuka papa Maya nazali liloba asuka te napesi yo merci mingi na makambo nyonso oyo olobi ok sepeli makasi merci beaucoup merci bandeko botika malamu kimi abotela bino nde tokutana mpe mbala nsima babaye ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekome elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo inga kolobe ezate